Shalom, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu et de prendre un herbe au Landanga. On a les assures Marie-Grâce. Bonne année, Bélé, meilleure vie, vraiment, bonne année, pardon, bonne année, bonne année, bonne année. Année Oyo, Isa, année Sengo, année Oyo, Isa, année ya Koseka, année Oyo, Isa, année ya bonheur, Oyo, ya Passi, Oyo, Zoa, qui était en 2021, Oyo, en 2022. Année Oyo, eza vraiment année ya ba surnaturel, ya miracle, ya nzambe vraiment tambola non année Oyo. Avant banda message nanga na osengala vraiment bandeko bo s'abonner na Marie-Grâce Taylor TV. Marie-Grâce Taylor TV, abonnez-vous massivement. Toi na posa vraiment et abonner na bino po et ça la biso bien po to kuka kosala makambo moko betoza nango posa. Otoza nango posa. Partager vidéo et que kosungande komoko. Lelo toza na émission to solo la Bible. Émission to solo la Bible. On est à la cave. Vraiment et c'est Sœur Marie-Grâce qui t'a présenté à Kango. On est en train présenté émission to solo la Bible. Émission to solo la Bible les à côté, ya les à ko exhorter, les à ko encourager, les à ko linga vraiment ko ça bande ko. Tant autozali to sala malamu ebele. Pardon pour ce qu'ils ont bon sa caméra nanga. Tant o etozali to sala malamu ebele. To komi vraiment na temps en souka o tozo mona vraiment mokili e sala n'importe quoi mokili sala nyonso nde Bible lobi na souka to mona muto sala nyonso pona kaka azwa quelque chose. Amen. Yango na ingaki na senga bandeko o bolandanga. Vous partagez la vidéo. Vous partagez la vidéo. Le message nanga eza de na lobby affaire ya poison. Affaire ya poison. Na bamboka na biso. Affaire ya poison. Le quoi toza bana nzambe toko zala toujours basé na Bible. Toza na verset. Comment verser au penza maman place oza comment verser au non lingo comment verser oyo toza na Jean 13 34 toza na Matthieu 6 12 toza na Genèse 4 6 à 7 Genèse 4 15 toza place wana eza lango buzo bate eza toza ko exhorter toza côté ya. Excusez vraiment, faut bon sa caméra nanga ils ont dérangé bowling ici. Nous obligés na bongisango, nous obligés na bongisango. C'est bon, siko c'est bon, bolimbisi na ko obligé na bongisa. Pour naza na YouTube likolo, na se naza na Facebook page à Facebook. Dès to bande ko bana temps to allez vraiment na émission to sur la Bible affaire à poison ou ekomi le quoi bonjour na seulement banaliser belé na kokai vraiment ko moi tonanga na komona makambo oyo réseaux sociaux ezola kisabiso ezola kisabiso donc yango na linga qui na partagé vraiment le message nangai message nanga lelo nde na beza pour na poison to moni vraiment to komi na temps oyo ezo sala pasi na mawa bandeko na biso o bazo voyager asali programme ake voyage mais azongi te parce que jalousie moko ekotelaki ndeko moko boye po asala ye mabe. Bible eloba na biso Bible elobi na biso o lingi basala o te kosala pe moninga te. O lingi basala yo te kosala pe moninga te. Bible elobi to aimer to linga na biso
Na Jean 13, 34, lobby, je vous donne un commandement nouveau. Donc, Yesu apesa biso commandement moko abi ya sika. To linga na biso na biso. Ndenge ya linga biso. Soki yo linga ndeko na yo, soki o mi lingaka, o misala ndeko mabete, ndeti ngabwe. Non, mi te la poison te na kufa. Pona na on a besoin vivre, na lingi na on a vivre. Na nko tika mwa na nga orphelin te. Mais yango na koyi komisala mabete, yango na koyi ko sa ni fo na mi lingaka. Loko na mi lingaka fo na linga pe ndeko na ngai. Ndeko nanga so aza na pasi mpona luka na sunga ye nasala ye mabe ndeko nanga azaka oyo tobotami mama moko te papa moko te parceke mutu mosusu mpe oyo aza libanda abobotami nde mama moko te papa moko te akoki kutu kosunga yo koleka na ndeko na yo propre tolinga na biso oyo olingi basala o te kosala mpe moninga te lelo tomoni toza na temps grâce ntango olingi osala mabe tant ozwi ide sala mabe eutaka na motema ezalaka na méditation ebandaka na kanda okomi kolula okomi ko envie ezalaka mbala moko automatique te ezwaka temps siko temps grâce toza nango saint esprit atosambelaka te saint esprit oyo azalaka kati na biso saint esprit ata moto asambela te saint esprit azalaka kati na yo mais peut-être ata mosusu oyokaki makasi te mais na kao moko boye saint esprit kati na yo abanda koloba na yo ke likambo olingo sala eza malamu te likambo olingo sala eza bien te olingo linga te aolakisa yo siko eza yo moko mutu place okopona ke nasala likambo oyo to nasala ngo te eza yo moko okopona nasala likambo oyo to nasala ngo te na Genèse 4:6 l'air Kayana Abel bapesaki nzambe nini mbeka nzambe apréféraki ya Abel apréféraki ya Kayan te mais Kayan si motema ne ebebaki asepelaki lisusu te akomaki kotalaka ndeko ne na miso ya mabe bible elobi nzambe alobi na ye abi Kayan pourquoi oza hérité pourquoi ozotala ndeko na yo na visage na yo ebebi okomi abati mpo na nini soki osali malamu na kondima nzambe ayebisaki Kaya alobi aprévenaki ye alobi mabe eza liboso mabe eza na porte na yo mais luka osala malamu luka o surmonter mal wana dans le bien luka o surmonter mal wana dans le bien siko Kayan ye moko aponaki kosala mabe parce que nzambe ayaki ko prévenir ye nzambe ayaki koloba na ye mais ye moko ki bomoto na ye moko kati na ye déjà ezalaki akobeba enviaki likaba moninga pe alingaki kosala mabe andimaki kosala mabe ye moko zaki choix ya Kayan yango akendaki koboma ndeko na ye ndeti ebele mpe bootila bandeko na bino bapoison eza bachoix na bino toza na temps oyo mama mwana azobanga mama na ye moko mama azoboma mwana oyo ye moko amemi 9 mois na libumu poka na biloko ya mokili conséquence ya lisumu etikalaka ndeko nanga conséquence ya lisumu etikalaka oyebi nini okoki kosala mutu mabe obomi mutu wana mwasi wana papa wana bana ni batikali yo un jour o se repentir o zonge pa makolo nzambe okomi kosambela nzambe nzamba limbisio parce que bible bina biso aza le miséricorde a limbisa yo anzamba ma limbisio mais olinga te culpabilité wana bando zakala mutema na yo okomi pe mote okomi servante au serviteur de Dieu oteya siko bana ndeko na yo boma ba ko sambela na église na yo obando te na ma ya miso to comprendre te muto azote azolela ni alela pona ni ponini aomona ebano lelo baza ba orpheline ponga na boma mama na bango ponga na boma ba parents na bango conséquence ali kusumu etikalaka lelo ndeko akouta voyage aye bamboka na biso ba Afrique aye ndeko lara ye ko inviter ye aboyi abone ko ya parce que bible lobi l'homme prudent hein amona kamabe musika batamaka o tozomona ba réseaux sociaux et yango zopesa biso makiyele to bandeko msu epesa mayele to batama ba oyebe ba inviter obo kende koma nini o banda koma na poto banda kenda poto akoma lolendo ba inviter ayete akoya ndenge nini na makambo aboye o ezoleka akoya ndenge nini
na makambo aboye o ezoleka akoya ndenge nini na makambo ezoleka ndeko mwasi akendaki Congo ndeko mwasi oyo tozomona na voile ndeko moto azobana longoli volume akendaki Congo pardon akendaki Afrique na Cameroun akendaki Afrique akendaki kosala mariage na ye na Afrique alobi te nga naki ebala pemela bandeko na nga naki ebala pemela bandeko na ngai nakende obala pemela bandeko na ngai nasepela baparent baza kuna kana feti wana batieli poison sikolere yo bomi ye mobali wana okoma mobali na yo te passeport na ye oyo autalelaki États-Unis aye nango na Afrique ekoma ya yo te mpo ozwa ovoyage nango bilamba na ye biloko na ye ekoma ya yo te okoma ni mwana mama na bango ni mwana papa na bango o remplacer na libota na ye te jalousie ka esali yo oye koboma ndeko na ofio atelemi awa jalousie ka osana mobali na ye ba na États-Unis ba ye bake pardon Afrique Cameroun pour ba kende ko sala mariage na bango scolaire yo bomi ye akei mobali na pa obala pe yo te siko ozwi nini po nyonso aye ekoma ya yo te ozwi nini na Nigeria natalaki video moko examen na Nigeria ndeko na utaki États-Unis ndeko na uti États-Unis aye esengo baninga tokona na bango tomona na kala na bimisa baninga na nga tokende tomela tokende kolia ndeko wana bakei bakepe restaurant video ngo ezaki nazaki nango mais je sais pas si on a partagé kiango fona lukango bakepe restaurant na restaurant bakei ba sikoyo ba commandaki le ba commandaki ndeko la ka déplacer ki muninga telier poison waitress na restaurant wana waitress eza ba servante oyo ba servira na restaurant amonaki a signaler garçon wana ta camarade na telio poison yepela raye basali sembla ayebisi siko camarade na ye kena mela jiwana oyalinga kamela camarade na boy tala ba Nigeria basaka na te la ayebisi bandeko la bimena bandeko na ye ba melisa garçon na ko melisa makasi ba melisa ye vraiment ba melisi ye ameli yango ndeko akomo balukala mabele bandeko garçon donc babi okomela ngo bafongola munoko ba melisa ye ba o filmer pende ba melisa ye siko o so keza na eloko te yo mela siko zo boya pourquoi o boya komela pourquoi c'est ko tchaki eloko ba melisa garçon na masanga kisi emo kwa tchaki abanjo balukala mabela komo sanza j'espère qu'akufaki na ya ay banda e Kinshasa banda e ay Afrique nazo ko inviter azolinga ko yate nazo ko inviter azolinga ko akoma lolendo l'homme prudent bibe bitoza prudent lokwa nyoka na yebise moko anga kendeko anga kenda Afrique obi asalini asombi ba caméra na biso etekama na mazol ba mama soki ke okende pino somba asombi ba caméra wana na Amazon ba caméra nezaka mani na téléphone o mona mutu makambo osa na téléphone no j'espère tous en poto to yebi yango ba réseaux sociaux to mona ka na bandako caméra na sombi atia caméra na chambre na atia caméra na salon na ye atie caméra na cuisine na ye atie caméra na chambre na ye siko ba ndeko na ye ba yebi te katia ba caméra abina tia caméra bongo le seul place atia te ka na toilette abina tia caméra tous les pieds swana dans le na ya kaso na tika ko na ndako na kangi chambre na nga na tika ko na cuisine na nga na le na zoya na zui caméra na nga na hotel makamnyi sto le ka ko selma na cuisine est-ce que faut to batunyo so ba koma bongo avoke d'Afrique osombi caméra place ngo partout est-ce que faut to koma kokuta na ba bar na ba restaurant na place au vent de yate na restaurant pe ye oyebo otala na lokwa photo soki ya ko lio sombele yo otala ka lokwa photo mai noka oyaki na ngona mai na yo moko omela mai na moko oyaki na ngo loko ezomela conséquence à l'isumu jeunesse na l'air kaya bominde kona bel nzaba lobi omoni yo punition na yo muto abomo azati ate lembo
Yo bomi muninga, oyebi to tcheleke poison kufi, oyebi te kenza batia elembo, ozana elembo. Walo kwa akayi, ozana elembo. O tambo atambo, o tepa, ozana elembo na la front na yo. Na mbunzu na yo wana ozana elembo, nzamba tio elembo. Nzamba tio elembo, conséquence alisumo tikala, ozana elembo. Oyo lingi basala te kosala muninga te. Ah, ndeko na ngina sale boso ezaki ngai. Leo nzamba bina kaya bi diable azali boso a porte na yo. Diable ayaka atelema liboso aloba na mutu nyonso. Ezala ba nini nyonso balango mo ba poni poison za na kata église. Poison za na kata église ndengeni. Po diable aloba na lito ya mutu nyonso tu. Onga na kote aloba na lito ya mutu nyonso tu sikoko tikele lito ite. Ndeko za lokola Eve tatikela ke lito ya koyoka ye. Kotikele lito ite lara ye bengana e musika. Bengana lokwa yeso abengana ki na kata pierre atala ki te pierre o ako bâtir église na likolo na ye libanga wana bengana ki arrière de moi Satan. Bengana e musika na yo. Bengana e musika. Donc tu ozo éviter de quoi kolia na ndako no bi ke na osala e mabe. Tozonga makola nzambe. Bible bito batela motema na biso. Proverbe le batela motema na o. Yango nde li sur sa bénédiction. Ko munde ko azui ko yokele motema mabete panier circuit comme. Omoni ki tungana ezala mapa na kati. Soke le kake pa na ye. Ezana no mulai tam so ozata msu 5e, tam so ta pes 20e. Zela ki tungane ke baluka yo poko eke koma peka pa na yo. On a biso ye couple au bakenda au bala na Afrique, na Cameroun, batté les poisons après 11 jours à Kofi. Même si ma comme tout le monde na réseaux sociaux, ozo céléré muninga, kofinga, ozo bomaye indirectement. Pourtant msusu ozo la pongite pour la nini pour na mbongo, pour na convier. Tam so convier vie na ye, ozo convier ndenga zali, ozo convier makambu na ye, ovie nyonso na ye, olingo détruire ye, opusani pembeni na ye poka ko détruire ye. Opusani pembeni na ye poka ko sale mabe, to vanda na banani, to lia na banani, to mela na banani. To pesa banani confiance. Vraiment. Maman yozo landanga. Ndeko yozo landanga. Diable aloba na motema mutu nyonso na lito ya mutu nyonso to aloba ka ya. Olingo lingata ko ya. Yango to mona ba poison na kata église poison ya koloba na serviteur wana servante wana. Tala ye kutu boye ya leki ya komi na mbongo nzamba pambole koleka. Lera ye yango mona pe mutu ayoka komi jalousie, akomi jalouse na ndeko na ye. Et maté comme luka et photo tele poison mais zo yote maliboso te malba nzambe a yote maliboso azo kuluka peko azo komi azo gagner ba o na gagner de dames nga intercession nga bona boy mais motema na ye a yote ma peli boso te ya mais là a yote maliboso te ya wana Saint-Esprit zo lo banaye mais ya otala ka nini ayotala kaka misu neka otala ya muninga misu nezo tala muninga zo ya atomba mie ya tomba mie nzamba utiliser biso ndenge nyonso ndenge moko te Ezaïla raya beta prophétie nyonso expliqua l'homme de douleur boyena boye rejeté boyena boye Samuel ya lobi na part na ye Joël abetine ka mukia lobi na suka molimo nzambe eke sopa na kati na jeunesse et na kati na jeunesse na ba ndeko nyonso tout et yango prière koma molimo nzambe sopa na aloba ki ne mingi te malobi lo kwa motuya tam su nzamba ponyo ba mingi te mo ya motuya lelo to koma prière na biso za Saint-Esprit molimo nzambe sopana po soki molimo nzambe sopani ekoti kat na biso dominer bo moto na biso ba sentiment na biso makam na biso tout au sala mabete mais alba ki mingi te abakuka yene ka lobi bo vanda zela na poste na yo kolongwa te tang prophétie comment ngo ekokisama alba ki beleta
alors ça il m'a quoi Elias Salagite asa m'a quoi Elisa Salagite asa la qui m'a monté Déborah ba mibali balobi que non Déborah avant to kende il faut kende biso so kende biso to kende te il faut kende biso Déborah Déborah binga na ozwa gloire mais gloire ne zaka ya Déborah et mokotin tanga penda bien o kito mona Jaël penda lobi muto so na tiki ye a okendo ressusciter armée mususo ça sous armée sous les plus fort donc faut na flatter a saleli ki bo mwasi a pc 1000 ki moko ya moto penza kitoko abi melo lala kitoko a la pc pena tikele mbetu na ye a fini ki penda kwet ba dra bien ale lala penda bien so ba ye na lobozate a zwa penza marteau pa na mutu histoire esili pour ceux qui Jaël atika qui est anya kendo sala armée mususu banya bazonga bundisa ba peuple Israël donc mutu na mutu azana rôle na enzamba tinde na mokili oyo ata bobotami mama moko ata boza mapasa mutu na mutu azana temps na ye na temps na ye mutu na mutu azana rôle na ye nzamba tinda ye mutu na mutu azana bénédiction na ye o nzamba pesa ye mutu na mutu azana nini na makambo na ye nzamba pesa ye mutu na mutu azana ngo libelobi tolingana réseaux sociaux et la kisi biso que non motema eza lisusu te mutaosala nyonso mpona mbongo mutaosala nyonso mpona succès mutaosala nyonso mpo ayebana mais ce que loro mofo toyeba pema oyo ozopemela yo mutu ana contrôle nango te osali moninga mabe odétruire moninga peut-être apeta mususu bandeko mususu baza komona bomi ndeko na ye po atika na biloko obomi ndeko na yo otike na biloko wana pe nde bakundi ndeko na yo apres kokunda ndeko na yo yo moko olandi biloko nyonso koki etikali ya nani etikali ya bato mosusu okepe lifelo ezali okepe lifelo osali ndeko na yo mabe po kaka nalinga nzembo afaya Patrice ayembaka bandimi na kolo yes nga aza mongongo te na mongongo te mais naoke na okaluka mama Nadège naoke na vango loka mama Nadège mais na oyemba lanko bandimi na kolo Yesu libota na bana nzambe totambola na bokebi nyonso elobaki kolo masiya mokili oyo ya biso te mokili oyo ya biso te bandimi na kolo Yesu libota na bana nzambe totambola na bokebi nyonso elobaki kolo masiya mokili oyo ya biso te obaye balingi kotambola na kolo Yesu masiya baye balingi kotambola na kolo Yesu masiya bapasi na boloko ekolanda minyokoli na kufa ekolanda mokili oyo ya biso te eyikapiko na mabondeli bandimi na kolo Yesu libota na bana nzambe totambola na bokebi nyonso elobaki kolo masiya mokili oyo ya biso te mokili oyo ya biso te mokili oyo eza ya biso te totambola na bokebi nyonso to elobaki kolo Yesu masiya mokili oyo eza ya biso te ndeko Saint-Esprit alobaka na biso atosambelaka te na bamisusu toyoka bateyaka babi na sa kwiti ayoki mongongo na nzambe sikoyo yo moto atomeli kwiti wana olamuki poko osala mabe poko osala ndeko na yo bibebi oyo basala te kosala mpe moninga te poko osala ndeko mabe poko koboma ndeko na yo ata lelo obongwami na kati wana okufi na mpe génération na génération na ezofuta lisumu wana
hein Bible lobi batu bayembi musu bayemba babi na boyi na nyokwama na mabe na sala na boyi bana na nga ba nyokwama mabe na sala. Mama ovandi na Facebook, ovandi na YouTube, ovandi na ni pona mbongo ya YouTube, pona filmu mwana kuna oye pona détruire mwana moninga, oye pona ko zokisa motema, obengi yango kombo wana pe kuna moninga wala la pongite azo fingama butu na moi poani pona ka yo gagner lobi oyebite okozala te mwana nani wana mwana na mama na ya zokisa motema nanga, mama na ya longola nga pongi, mama na ya détruire vie nanga, mama na ya sala nga mabe. Bakosala mwana no mabe, bakosala mwana no mabe, mais tango yo sa malamu te mwana oyo mama na ya sala nga malamu, mwana oyo mama na ya sala nga bwe. David alobi eske na ndako ya Saul mutu moko atikali te po nga David nasale malamu, po Jonathan salaki ye malamu ebele. Jonathan protégeaki David. Fallait que tu ndima David akufa po yatika na bokonzola mais ayebi po ayebaki ke no David akoma roi, mais a protéger David abi ke David yo kovanda na trône oyo. Jonathan akufi. David alobi bolukela nga muto aza na disabilité ko kota na ndako ya roi te. David abuki lwa wana malamu ebukaka lwa, malamu ebukaka lwa. David abuki lwa wana malamu ebukaka lwa. Mundu musuka nda atali bwa yinya ko mofinga nga aloba ke ofinga eza maloba siko kaka maloba o nzamba aloba ndeza na efe, maloba o mutu aloba eza na ngona efe te, surtout na ba o tolata tozinga mala makila na Yesu Masia totambola na obanga nzambe nyonso oloba eza na efe te, ofingo tsholo eza na efe te, tokeka liboso. Donc wana ezalaki sœur Marie Grâce nayaki vraiment pona poison oyo ezorégner bandeko na biso. Pourquoi ozoboma ndeko nao? Pourquoi olingo osala ndeko mabe? Pourquoi tokomobangana aya lelo invité ayete o banda akanisi poto eza lola, poto eza lola ta poto eza lola banda yaki tozoko invité aliko yate tamusu pe mutu alaka mutu asungaka bino aliko yate aya ndenge nini aoya ndenge nini na mayelo tozomona aoya ndenge nini so invité aoya te olingo otali na ndako na ya boyi ta sukisio na libanda owa na yako otala sukisio bamekaliwa lokwa mungwa te bato ba sentiment bato ba émotion bamekaliwa lokwa mungwa te. Bible yango mo elobi soyez prudent lokwa nyoka. Bible yango moko elobi le cœur de l'homme est mauvais. Bible yango moko elobi Yesu abi na ye ko séparer te na kende kaka komona invitaki ngai omoni na kende kaka nga ulazala nga la jeune libela jeune nga fongola ngo kala minui na bandango minui so na ka Afrique nazala nga la jeune libela so na ka Afrique nazala jeune ngala kitala nga kinda ngala komala ngala jeune liboso ya ke invité na ndole siko directif nazui jeune donc so invité nga na vitalo na melaka na mela te po naza na jeune donc komona mabe te po naza na jeune biso bata ba jeune et prière bata ba 3 jours invité nga na 3 jours jeune et prière ma été loko te moi ça c'était bêta bibe nzamba beto nyokola nzoto to mema kulusi pona mema ngo sikufuna ke na ka bongo ti tiko kozana na souci toi ko invité vraiment tozonga na makolo ya nzambe, tozonga na makolo ya nzambe. Bible bi scandale koya me eya na nzela na ote bosala ba scandale belé, bosala ba scandale belé
envie, jalousie. Na poto kututa musu tozo banga makambo. Eza pe na poto makasi. Mais sikoyo mundela ko landela surtout en Angleterre ko landela yango ta musu to banga. Mais ki mutema mabe wana. Muninga wa avancer. Telema. O mukioza nango. Ko multiplier te yo vanda ka na ndako. Outi musala vanda ndako vision ezate. O koma musala o koma millionnaire na musala te. Po koma millionnaire olinga ka vie wana pe olanza me fois peso ba directif o koma millionnaire na musala te. Mutu moko ta koma muta bozu na musala millionnaire na musala te azate. Sko muninga ta musu ila yo lali. Yaza ko lamuka. Tangu yo lali yaza ko lamuka. Tangu yo lamuki yaza ko lamuka. Vous travaillez des mots, pourquoi vous avez jalousie? Pourquoi vous jalousie? Pourquoi vous avez ma bien? Travaillez. Téléma. Travaillez. Téléma. Vidéo partagée. Écoute l'anda quand décomoko. Yom tu témoigner bande ko bomba, bande ko beba. Le bana nzambe motema na ngeza obemba. Soko la ngula makila na Yesu Masia. Nzambe no sa n'importe quoi pour na mbongo. Nzambe limbisanga. La kisanga nzela o alipambole ezali. Lipamboli ona ozwa lipamboli pana yo. Nzambe motema nange ko mokoma jalousie, jalouse. Pona ndeko wana, na mo ndira zo mata. Na mo ndira zo kende. Nzambe na lingi te lakisanga pinga pina stratégie na sala. Nga pina sala na za nini Bible bikeno parmi zo circuler. Yange panier on est comme à côté na pembe na ngande. Tamsu dans 1 mois. Tamsu dans 2 mois, tamsu dans 5 mois, tamsu Babiso, poto ya lola te. Nena na boue, na okaka posaba na kuma lokwa nani o na Bible nzema mimaki Philippe. Na mlongwa kaka mamona kuma na Afrique po posa Congo ndenge kaninga yawe. Posa Congo. Donc poto ya lola te. So ya ki lola ngena vanda na lola. Donc na poto surtout na minute auto. Bato ba kufa lokwa ba soso na poto ango. Coroneza, maladie wana pesa. Pourquoi ningo sa muninga mabe? Mituna. Swe na koti na ndaku na yo. Na eko évangéliser na nzela ya réseaux sociaux. Mituna. Totonda ka place mabaka mabe. Totonda ka place makambu e boma baninga poani. Mituna. Swe na scène de kolanga mabe na ozwani. Vraiment merci na bande nyonso bakoka olandanga. Émission tout sur la Bible, on est aquí sur Marie Grâce. Abonnez-vous, partagez vidéo massivement na Marie Grâce Taylor. Nzambe apambola bino. On a tokotani vraiment balasima na jeunesse à danger. Jeunesse na biso vraiment en danger. Après 5 ans, après 10 ans, jeunesse c'est andeni. Toujours raisonnant côté, toujours tellement danger na réseaux sociaux, na buzoba, na makamwana pekuna. Toujours penser tes jeunesse, bano boti, après 10 ans, après 15 ans, ni ne comme la bango, toujours raisonnant côté. Vraiment nzamba sunganga, nzamba sungayo, nazali pamboli na ndako na yo. Na malobo échanger motema na yo, oyo motema banda ko beba. Malobo échanger motema na yo, bomba motema na yo, ngoza sosa li pamboli na yo. Nzamba ko pambola yo. Nzamba pambola. Ana ba plan qui tourne na Jérémie 29:11 alobina na ba plan qui toko pona yo. Et c'est nga ka fungula motema na yo ba plan onza mbazana ngo ekokisama. Convier à muninga te. Convier à muninga te. Zela tangu na yo. Saison na yo ezali. Mbula zela saison na ye. Aka kota na kata hiver tazela la saison na ye les saison mbula beti l'air hiver ezatiki malila régner pourquoi ningo kota na kata saison moninga pourquoi yo ka jalouse okomi jalouse na saison moninga te ayo peya zela ka ndetangu na yo zela ka saison na yo vraiment nzambe apambola bino. Sœur Marie Grâce, abonnez-vous massivement, partagez. Totia ba verset o tozalaki nango to tangango ba verset wana po kokako édifier biso po kokako loba na biso
likambo moko za Bible na yo tanga nga na tangi te na lobika muke muke makambo za na kata ba version wana tolingana biso na biso vraiment Zamba pambola yo lingaka auction eza na sacrifice osala pona ozo auction wana makambo esimba te kende na kangama kota na chambre no kangama misundola na kata chambre na yo kangama yo bala nzambe na ngina yo kayo alobaka koza entouré na bato emema na distraction mo fozala yo moko pona yo kanzambe bien mo fotikala yo moko pour avancer mo tikala yo moko pona ok liboso bozela livre ya Marie-Grace Taylor livre nanga ami vous connaissance pe bele baza ba connaissance to benga bango ba camarades ba amis ba best friend ba meilleur ami non ba meilleur ami te premier livre ya Marie-Grace ami vous connaissance vous découvrez ma secret belé nami vous connaissance kuna na opanza teke vraiment boyo tunanga te pona koma ona omona botunanga te pona répondre te pona loba na obimisa bakindoki ya bato nyonso na kati bolimbisanga mobimi yango wana na kobimisa vraiment o muto asalanga ya ebiteke na yebi ba vérité na or ke na yeba donc nozonga penza banda na bomwana ti to kende ti to mona pepe me baninga o ezosalema donc pour livre ana ezala ekosunga mutu moko apambola na livre ana vraiment to par la grâce de Dieu livre ana ebima na 2022 ou par la grâce de Dieu tozana ba soutien na bito na posa ba soutien na bino na prière pour soutenir biso nzamba opesa ba inspiration moko pona livre wana vraiment nzamba pambola bino wana tokutani mbala sima na Marie-Grace Taylor TV na janvier le 31 janvier avant le 31 janvier il faut tokoma 1000 abonnés plus de 1000 abonnés avec Dieu pour répondre à la bandako ipambola nzambe kota ndako na bino nzamba batela abumba ba obazolela nzamba pesa makasi a consoler motema nanga a consoler motema na bango a consoler motema na bango wana tokutani mbala sima vraiment ciao.